mboka yango moni tout na longo na chapeau to na bana Fati béton. Et on a dit ça que non chaque fois na sala émission na yo na tanga ngomba Fati béton pamba te. Parce que to yiba te poto que ça mon condition. Ozomona donc toujours bunda na malembe nde ko simba na mbango te. Mon amona longola ki chapeau na Fati béton. Siko na zongi ici. Ouais, partie dépend na ma donc balobi ba question pe meza moi mingi te ouais. On a légumes ouais na culture oyo ya ndinda parce que ouais. On a déjà trop ouais balobi yango déjà trop ouais tomoni bitekele soko tamabele mai ezolanda na sima ouais puis babandi ezebele mo bola le kati ouais so nabite est-ce que ndenge ba oyo tati banda na so botiki yango bobi bo continuer na tongo ekobi non ekobi kate parce que to ba frappe moni on a baki na longo tout chapeau pour na mokondi excellence mokondi Fati béton moko tondolo moi mai donc to ko zala ba obi ke to zala ba reçu buki ba diki to zo le pas mokondi mboka face au biso parce que o za 4 ans photo lona to ko lona monde ba on hésite photo to o pays ala ki to baluti to bandela lisusu ozomona mai yaki buki tout ça eza loko esalamaki Congo mobimba eza loko vraiment moza teke mokonzi mboka to ni za nzambe mais esali biso mo ba dégâts mo ba nini ba diki bukani en tout cas vraiment c'est un soutien parce que to komi ka moins de mbula pas moi ekoti parce que ba diki bukani biso mo na makati so to kokate mais so mokonzi mboka osonga biso il faut kanga mo ba nzela na poto za la l'aise nde to tsebe to ebite so mbula miko beta to kolela isusu ozomona donc na sens wana donc tozolo na penza parce que eza ndunda oyo moni oyo soko talibi omona na bilanga mo ndunda vraiment ezate so totala ka ndenge ba wana tekami na ba oyo baby tokosa le suni polo biso bato bandeko na biso balia ozomona totala nyonso ezaka associé bandeko na biso poka biso pe tozwa mabe zéro bango pe balia parce que biloko ezate biloko vini ezate so talibi omona biloko vini ezate ba pointe baby ba mai ba mbula moko toyebi te donc kindoki donc to wana souhaité yango moni bandeko bazwanda biso partout à travers le monde baza posa bayeba pas na m'expliquer vraiment bien na puli malebo awa bandeko bakoya ouais au conseiller bango na culture nini o bakoyo kotia mabele po lobi baza ba bénéficiaire ba sepela pe lokola bino bozo sepela na jardin ya puli malebo masina rai donc ya liboso za nanu balemba te na makambo tokutani nango balemba te parce que balimba penda te excusez ngai parce que ndeko na ngai atu bureau nani grand patron masa koza na 5 peu ça peut tu mai soko za kwa ya zongila donc on a sens wana donc ozomona na ko ba décourager te parce que na obara bien na mission moto sala qui ne risque rien n'a rien donc on a vite au risque kaka nzela nyoso ozomona eza na mabaku ndeko lokota ko moni tout droit eza soin au lokote parce que déjà bato balokota ki baleke balokota ozomona donc baya parce que bama ebomi biloko momona tozo lembate tozo lonaka parce que tokotika pe bilanga te eza mai ebebisi ebomi biso te biloko nde kufi alors il faut toujours tout essayer et puis ekosimba ozomona na sens wana donc baya tolona baya batia baboji batia na babanki wana eza pamba basala ebota ntongo botia bambongo mosusu na babanki omona ebota eloko te tout ça awa rolo na bwele mosusu osalimo mosala osalimo vraiment 15 000 dépenser moteki 100 000 ozomona donc baya vraiment ba tout sala musala batia biso pe maboko parce que biso bandeko na wana en tout cas batia biso pe na maboko parce que ozomona tozange belé tozanga mona ba rozo ande to tila ba rozo moko mena mo nini moko do ba soutenir biso la peut-être ba outillage musala ba roboti ba Congo tout ça ba sunga biso ta pona bongo to sunga ba congolais o to saloka pona biso te mais ba congolais pe balia donc ba congolais bazolia baza bien. Promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans débois. Mbote, journaliste international. Ouais, l'ouvement de couture à plein chantier, tout le monde a vraiment, biloko na se ya mabele. Oui, vision mon côté mboka abaki biso mo to milesa donc to raki basango ndenge ba do chuba ba kusi wana ba tombezo vimbisa to sala tribution to misunga to sunga mokonza mboka
tout ça ouais luka ye vraiment to kangi vraiment plein chantier na ebité depa mawana to moyo zolo na miliona moko bon ebité wana eza miliona ni bon oyo journée internationale oyo ezali na yebisaka yo tozolo na biloko nyonso na nsima na ozwa na nsima nomona wana point oyenga point no yango soki esengaka nguba ebele neti na filme donc esenga nguba yango eza biloko mozo biloko esalaka mona bakongole boya mabundi eza mpona biloko oyo sikoyo eza ndunda légume yango tozolo na légume donc nyonso yaka légume mais eza na badifférence oyo eza ndunda wana eza pointe noire donc tozolona tout mpo bazalaka bien ah oui bilolo ezali bilolo sikoyo ezalaka ndenge nini omoi tosali oyo boye ndombo tolona boye 2 semaines à pamba ou 20 jours faut tekama wana ndunda oyo tolona mais bilolo ekosa pe mwana ndambo parce que yango ezwaka mpenza temps mpenza donc temps yango mpenza ewumelaka parce que yango moi tolonaka yango eliamaka mpe marché nango ezalaka mwa kilo so otekeli client nini ya bilolo omona bando buka kotenga ata 4 jours donc abuki ndunda nyonso mabuki ndamba bilolo parce que akokende ngo te mpe kotula bapale yango ya mwa moko ezomona yango so moi tolonaka yango parce que mwa bata moko wana mpe basi retrouver mais beaucoup plus bato bazoli ebele mpe basi retrouver ndunda ozomona ndunda banini tout ça na sens wana et puis otala mpanzi wana omoni wana so ozwi wana omona wana toloni ndunda mais totie mpe aubergine omona wana milayo neza aubergine yango nde eza wana ezwaka mpe mwa temps parce que nde eza wana ti ebota epesa mitu ti ebota fleur ti tout ça ekowumela mais soki bandi koliama omona mpe ça va nyonso kaka mpona bakongole batia na pondu baka na légume oyo ozosala oyo bon nayebi te déroulement ya légume oyo ozomona ozokona yango na mabele epuis ozowelisa nayebi te meko explike biso pourquoi ozowelisa epuis na se ya moi boye bitekuteko ezotiama mabele babe ezalaka mpe ezalaka mabe bitekotia na mabele na se ya moi nayebi te est-ce que eza na expérience oyo osala na se ya moi makasi boye oyo na bitekuteko bon ezalaka nango omoni problème eza nini bamisusu balingaka kolo baza na raison moto alobeka na raison parce que moi ebebisaka yango mais soki biso toza na mwa rapidité omona na olona na bandeko na ngai awa donc nde tolonaka boye eza tozolona boye mai mpe ezoya kotiama ozomona moto nde oya na mai wana donc fo mai ya etiama mpo ezika te tozoyela mwa temps soki tozela kaka moi tokolona babande mokie totala mpo tobetaka babande ebele yango moi toza na mwa show mais toza mpe na rapidité ya ndeko na biso aza mpona kotiaka mwa mai mpo yango elingaka moi vraiment te soki elali eziki ebebi yango wana eza bongo ozomona bataka mwa mobali wa mwinda ozomona achucha donc etelo oyo mwana epembe oyo lokola fali oyo donc mona bafali bakoti makambo baboyi kuluna na bango kuluna bayebi yango te donc toye osunga mokonzi mboka yango moni tout nalongwa na chapeau to wana baka na fati béton yango nayebisaka yo ke non chaque fois nasalaka émission na yo na ntango akomba fati béton pamba te parce que toko koyiba te mpo tokisa mokonzi soni ozomona donc tozobunda na malembe nde ekosimba na mbango te mona mona longolaki chapeau mpona fati béton sikoyo nazongisi parti dépend na ma donc balobi ba question vraiment eza mwa mingi te ouais na légume ouais na culture oyo ya ndinda parce que ouais déjà trop ouais balobeli yango déjà trop ouais tomoni bitekuteko ezokota mabele mai ezolanda na nsima ouais bi babandi eza ebele mobola leka te ouais nayebi te est ce que ndenge oyo eza libandana so botiki yango bobi bokontinue na ntongo ekobika non ekobika te parce que tozwa bafrappe moni yango nabaki nalongola tu chapeau mpona mokonzi excellence mokonzi fati béton moko ya tondolo mwa mai donc toti kozala oyebi ke toza na baérosion ebuki badiki awa tozolela mpa mokonzi ya mboka fasunga biso parce que oyo eza 4 ans fa tolona toti kolona omoi nde baona eziki toti oyo mpe ezalaki tobaluti tobandela lisusu ozomona mai eyaki ebuki tout ça eza eloko esalamaki Congo mobimba eza eloko vraiment eza teke mokonzi ya mboka toni eza nzambe mais esali biso mwa badega mo banini badiki ebukani en tout cas vraiment esenga soutien parce que tokomi ka moins de mbula pa mwa ekoti parce que badiki ebukani biso mwana makasi biso tokoka te mais soki mokonzi ya mboka kosunga biso il faut kokanga mwa banzela na po tozala lese
nde tosebete ebite so mule miko beta tokolela lisusu ozomona donc na sens wana donc tozolona penza parce que eza ndunda oyo moni oyo soko otali bi omona na bilanga momba ndunda vraiment eza te so totalaka ndenge bawana esi etekami na baoyo ebebi tokosala esu ni polo biso bato bandeko na biso balia ozomona tosala nyonso ezaka asusi ya bandeko na biso mpoka biso mpe tozwa mabe zero bango mpe balia parce que biloko eza te biloko bino eza te so otali bomona biloko bino eza te bapointe ebebi bamai bambula moko toyebi te donc kindoki donc toza na choix te yango moni bandeko bazwanda biso partout à travers le monde baza posa bayeba epana m'expliquer vraiment bien na puli malebo awa bandeko bakoya ouais okonseille bango na culture nini oyo bakoki kotia mabele mpo lobi baza babénéficiaire basepela mpe lokola bino bozosepela ana jardin ya puli malebo masina rai donc ya liboso eza nanu balemba te na makambo tokutani nango balemba te parce que balemba mpenza te excuse ngai parce que ndeko na ngai atu bureau nani grand patron masa koza na 5 pe sa pecho mai soki za kwa yazong silao donc on a sens wana donc ozomona na ko ba décourager te parce que na obara bien na mission moto sala qui ne risque rien n'a rien donc na vite risque kaka nzela nyonso ozomona eza na mabaku ndeko lokota o moni tout droit eza soin o lokote parce que déjà bato balokota ki baleke balokota ozomona donc baya parce que bamai ebomi biloko momona tozo lemba te tozo lonaka parce que tokotika pe bilanga te eza mai ebebisi ebomi biso te biloko nde kufi alors faut toujours tout essayer et puis ekosimba ozomona na sens wana donc baya tolona baya bate babozi bate na babanki wana eza pamba basala ebota donc botia bambongo musu na babanki omona ebota eloko te tout ça awa rolo na boele mso osalimo musalo osalimo vraiment 15 000 dépenser moteki 100 000 ozomona donc baya vraiment ba tout sala musala batia biso pe maboko parce que bisa bandeko na wana en tout cas batia biso pe na maboko parce que ozomona tozanga belé tozanga mona ba rozo ande to tila ba rozo moko mena mo nini moko do ba soutenir biso la peut-être ba outillage musala ba roboti ba Congo tout ça ba sunga biso ta pona bongo poto sunga ba congolais o to saloka pona biso te mais ba congolais pe balia donc ba congolais bazolia baza bien fierté ya mboka ozomona c'est ça. Ok, c'est beau, il y a un terrain. Ouais. 25 mètres à on a combien 50 mètres on a combien 100 mètres 50 mètres à on a 70 000 francs. Non, 50 mètres 120 000 francs. Donc 25 mètres 60 000. Donc toujours bilo que je mata. Donc Congo Congolais aza pena mutema bien on a le bagolo moko mes respect mon konzi mboka. Omoni elo moko o eza na mboka na biso toujours comprendre te. Ezalaki na papa moko boy azalaki na bana na ye allez ayebisi bana bokende bokeluka musala bana na yemi bale baki kosala famille bosala esika moko misato mais nde bakende kosala pa mundele wana mundele ayebite ke onyo bato libota moko omona degré mutema bi ya congolais to milingi te mundele wana le roi basalaki ba 25 ans tout ça mundele ngazo ngane mboka na ye atali le roi bato basalaki na ngai ayebisi bango lobi nde bozawa moko abanda ko lobelo ko nonsele mais soki alobi moko nonsele muninga mibale Joana lobi legi na ye alobi te katanga liboko moko donc ayebisi même osengi 2 millions na kopesa yo mais muninga na kopesa ye 4 millions na mutema mabe ya congolais asengi bakate liboko moko po bakata muninga de ozomona de mutema mabe ya congolais donc congolais za bon tanga moni quand même muto ya luwaki azui mwa gombo lobe matisi montant donc tokoma bongo biso pe lokwa toyebi musala ngo topesaka pour tout sala dans la sens wana donc 120 000 francs 25 mètres 60 000 francs congolais to loira bongo est-ce que awa pe hectare nini ba 1 hectare pe ezala carrément ana puma le boma sinara journaliste international les belé bazamba no mona na so to kito pesi mbongo pa okati so sele musala na za mutu bazana bakoko bakoma mikolo bakoka so kosala te bilangezaka ya ye so to kito luki mama yoze ko lemba zo makoki yango ya biso to sala to travail tozanga makoki tozanga makambe belé vraiment o to senga benda soutien foya le rôle la plus de journaliste international na ebio na ko dévoiler secret na te moza pe moko linga mboka we na ko lobate mais na ko lobate wala biga ngana bongo pe jour ba ko comprendre mais ngana yebio donc soki na yo e ko koma pona yebi ebele pe ya o commencer la biso
donc basa lango message na yo ya suka mwana mboka parti de bana mwana Félix bana poto babengaka Fati Béton message na yo ya suka poto na message na nga ya suka ezali nazopesa merci na mokonzi naosala merci moko na mokonzi ya mboka na mbote mibale na kati merci eza na mokonzi ya mboka pourquoi naza mwana soda penda ya banda na papa na nga soda tout ça mais namonaka ka banda na botama abanda komonaka papa kilo salaire ayisi mama babakiseli biso 10 000 babakiseli biso 4 000 mbali boso banda na botama tina kokosaka ajo namona double salaire ezaka Fati Béton mokwatondolo donc yango pesi nga espoir mona ye kotala namoni ke nzambe apesa papa wana bambula ebele et puis mandat oyo susu adouble yango azaka siko na siko parce que nazomona bato mosusu baotala na bavole mosusu nga na vole nga na otala naomona lobe eza meilleur lobe eza dégâts avec Fati Béton mokwatondolo donc napesi bambuti epesa azali mais mosusu nakoloba eza fona remercier yo parce que tozoyaka kosala boye eza mpona mwa visibilité ezala bamona mpe badifficulté na biso yango balobaka qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. A tort c'est lui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Donc Zamba Songabiso. Et puis Pambola yo, yanga mingi. Ningaka bokonza mboka mona makambo yo, atika biso te. Taluketa mona mobalo. Akobele moro dika pona olesa ba congolais. Ozomona. Donc to ça ka pona ba congolais. Taluketa. Yego mona chucha. On va salanga to sala ka poto olesa ba congolais. En tout cas merci Binda. Merci. Voilà, merci. Bandeko ya Fantastique Info Télévision wana ezalaki bongo mwana mboka parti de Panama oyo toyebi vraiment kuti na plein chantier oyo bobengaki mwana Fati donc lelo alobelaki vraiment beaucoup plus culture alobelaki baculture ndenge oto ya oyo eza na mabele tomonaki bapoème noir tomoni babitekuteku oyo azotia na mabele et puis apeseli pourquoi ezolo na manase ya moi nyotu eleki na image bino mo boki to bakate veza radio te bon mo ba image ndenge Patrick de Panama asemboli vraiment makambo yango pas trop de commentaires. Merci à toi mon coordonnateur Lucien Bokite notre docteur, merci à ba partenaires nyonso autour bo soutenir Fantastique Info Télévision na ba collaborateurs ba temboyaki na biso lelo Andy Koba Andy Pobe donc tozalaki na ye. Merci mon amboka Patrick de Panama to mona nimbala sim.